Yeoyo, bolingwa kalungu, yeoyo, alota kiango na ndoto, sangwe futi bengaye. Yeoyo, bolingwa kalungu, yeoyo, alota kiango na ndoto, sangwe futi bengaye. Ma chérie, popopo, moto bomoni pembeni, ye moto a gagné macho yo. Po Baptiste balobaka ibele, o Baptiste, o babalaka te, bandumba, o boyina boye, bato bakisi, bato boyina boye, mais tout balaka na biso. Tout balaka, wana bosalaka confusion. Yangu lelo ikomeli biso, ipa ya mama Jolie Kalunga. Ah te isenguza makasi. Ah eza mambo esengo. Makambo esepelisaka bato. Malgré mambo ebimi yo couvre-feu, biso elobe biso elote. To respecter ka ba geste barrière, to respecter pe temps et on to zapper na temps, to comme presque à la fin pour fête pe bandara na journée. Donc aïsa maman makusa, to yawa et pas maman Karine, Kratos service, to zolamba bongo pona maman Jolie. Aïsa Kratos service. Mais oh to zo sa isa bilubu pona maman Jolie Kalunga. Moi si à papa paille. Lelo a confirmé aussi koyo. Lelo l'étendé. Babi l'étendé. L'étendé. Donc moi je vais ce pays sibiso. Tolobi papa ah tout ça un poisson frais. Tu bien on a français le bani le poisson chat. Et on de tozo tumba. Tolingi vivre fait kate. Faut manger naturel. Et on a bomoni tozo sala ngo boye po ete tango ba papa ba mama bandeko ba koya na pokwa balia ba sepela. Ah en tout cas pour ngai c'est déjà bien. Donc match ça ngo ka wo. Match ça wo. Peu importe ninge tozo banga to vanda mukie to sa nini. Nous c'est la fête hein. Déjà la cérémonie civile et ça déjà cérémonie moro munene. O etikali wana ya mama mike donc ça va passer hein. Ça va passer. Bien papa. Quand nous mona na olamba, déjà jour esengo. Jour nzamba ba mama. Maman Jolie Kalunga. Moi si y a pas imbulu. Donc confirmation ba confirmation donc confirmation do ya mutema ya kanda. Donc toi ne sengo makasi. Ngaza mwana mama Jolie Kalunga. Mwana groupe na groupe le capable yeyo. Ah oui, comme on a maman Zina. Maman pasteur yo donne on est sur makasi ngaza maman pasteur. Oh Jésus, merci Saint-Esprit. Oh combo nango, on appelle ça combien? Ah combien t'es je sais. Donc tout ça on pour na maman na biso. Donc papa ba ya tana sase ba mema ba sakosi ba mema ba ndaku ba ya nango ba tshana poshi mama me ba bosa na mabungute donc lelo pena donc nezo kumonde na ko lubete me tsambi kanga ko lubi ko se mate kangama donc ba osepe là pour ezaki toko makasi. OK merci maman tomonio a osalani nazo kalinga makemba eleza mukola libala. Mukola libala mukolo na esengo. Mama Kalunga abuki celibat. Celibat kwei. Très bien. Eza suna place te na bomo inae. Très bien. Dans lelo mama Kalunga a commis femme légitime ya pas confirmée. Donc o bambolo mbolo banani bozala do bozala là-bas. Donc boza musika po masolo eza jakare eza wo. Eza chitunga. Donc mama Kalunga se pesi biso ba ke civil après civil donc takandinga eza do eza kudia kumela.
donc lelo nayebi te esengo toza nango nzamba pambola bango bakende musika basimba bakoko ya bakokolo na bango makalunga kotala makambo eutaka libanda te yango nte bebisaka makambo ya kati ya ndako ya libala mama kalunga anga na lobi boye libala eza eloko ya esengo libala ebebaka na makambo eutaka libanda yo kaka plus mobali na yo bovanda ensemble boumela bovivre longtemps boumela bosimba nzete botala makambo eutaka libanda te yango nde ebebisaka bafoyer oza déjà molongi oza déjà confirmé donc baconfirme o lelo eza chitunga donc ya koloba mimbanga pasi donc sono abina loba ebele baya baovivre baolia kitoko baolia loboko ya bien bakosepela donc baya baza ja balongi lelo baartiste balongi na domaine ya mariage donc ndenge bandi boye sukaka na makalunga te bao batikali na basi na mibali bahonoré oyo amoni ke fo honoré mobali na ye honoré ye lelo eza kaka oyo nzembo Moïse ayemba ye oyo bolingwa kalungu ye oyo alotaki yango na ndoto esango efuti mpenga ye oyo bolingwa kalunga ye oyo alotaki yango na ndoto losambo efuti mpenga chéri popopo moto bomoni pembeni ye moto aganye macho yo. Voilà, bien. Papa, ce que le bébé na kuluba mingi kasi na kuluba mingi te. Na beti na tona te poza muninga na ngai kalunga. Mama mfoemba. Yaya naza isengo moko iza ya kuleka. Po na nini? Patrick Mbulu a honoré Maman Jolie Kalunga kifuta. Isa kusala biso isengo makasi. Po artiste balobaka ibele. O artiste, o babala kate, bandumba, o boyena boye. Bato bakisi, bato boyena boye. Mais tu balaka na biso. Tu balaka, wana busala ka confusion. Yangu lelo ikomeli biso. Ipa Maman Jolie Kalunga. Ah te isengo iza makasi. A collègue artistique, oye. Collègue artistique, oye. Na sengi na bino nyontu. Tout ça na kimia. Ati balobi lelo tuza soki na configuration. Oh balobi soki nini wana. Tuza kutala ngote. Tu ya tidi moko ya malamu. Tout sepelisa oya za muninga na biso. Notre collègue artiste. Tout sepelisa ye, il est kana kimia. Sukuza colonel artistique. Tika na colonel na cité. Ah tuza na poussa ya kimia izala. Tuza na poussa fete ile ka kitoko ya makasi. C'est la différence. Nzambi na seki na kuseka na basache. Papa, awo invitation izate. Tu bengisi catégorie nyonso. Est, ouest, nord, sud. Papa, maman, mais mata mwana tali bote mubimba. Ata 100,000 personnes buya na bino. Bino kuza ibele buza kumona bino moko. Tala kombo ambiso baza kubenga ngona. Baza kubenga ngo Josué. Ils ont kwa lokula Jésus. Donc il faut tu za nzambi. Voilà, ngolo museka za pembe. Oyo ngolo kalunga. Oyo salani. Ngolo kalunga. Ngolo kalunga. Oyo ngolo kalunga. Tubunguli yekumbu. Voilà, hier yazaliao. Iseng makasi papa. C'est la joie. Voilà. Eh ben merci pour la motuna. Réponse est claire avant même Naloba. Donc toi-même tu vas juste comprendre que Ezande le mariage coutumier à Maman Kalunga. Comme on doit, on l'exige. Raison pour laquelle papa paye a légalisé la famille y a Maman Kalunga parce que ce mariage et qu'on a célébré devant l'officier de l'état civil, s'il vous plaît. Je le dis devant l'officier de l'état civil. Vous comprenez? Donc, Maman Kalunga a sali exception. A sali exception à Oyo. Batu Oyo Basala, comment dirais-je? Batu Basala théâtre été, artiste été, Tolo Barato, Jarabino autre. Mais le Maman Kalunga fait une grande différence. Et alors, c'est vraiment une joie immense pour nous tous.
et particulièrement à moi, Olga Maïkissa. Oui. D'accord, par rapport à cet événement, moi je dirais que comme Dieu le savait déjà à l'avance, parce que c'est lui qui est l'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent, je sais que cette fête va se dérouler en bonne et due forme. Et c'est vraiment une grande joie pour nous tous. Voilà pourquoi nous allons inviter Baptiste Nyonso Bakoya Lelo à se conformer selon l'ordonnance qui a été publiée chez notre chef de l'État. Fachi. Vous comprenez tout bien Fachi. C'est notre président de la République. Port de masques, c'est très important. Distanciation sociale. Distanciation sociale, donc il faut te respecter. Parce que tout le monde a un président lobby. Mais acte au président, c'est une ordonnance. Et puis ordonnance, c'est ça source de loi. Donc ça fait force de loi. C'est vraiment une loi obligatoire. Au busso, peuple congolais, il faut te respecter. Moutinho, c'est un cache-ninae. Moi, distanciation sociale. Moi, Babiloko, to suko la maboko, na lingala. Bwemino abengango. Na lingala abengango nini? Désinfectant lingala bolukela ngate. Oh là là, Baptiste Bozapi. Ndenga balinde, des fois, on s'est dit que les gens bandeli sous ya combat ndenga bandi. Vous voyez? Dans la vie, même dans la Bible, on nous dit que Dieu nous a promis tant de choses, mais il nous a dit que dans la vie, il y aura toujours de pressions et de douleurs, et de même dans le foyer. Au bon sala, nous sommes en droit, nous en droit, au balingba sala, des balingba ba légalisé, des tobeng asko maman kalunga comme une kati ya ménage d'ailleurs. Alors que le ménage est protégé devant la loi. Papa, wa zali ko wa ye ko longola biso so une famille. Il faut respecter moi sinaye. Moi, si peu fois ça, à respecter mon bal naï, non, c'est un maman Kalunga ça soumise parce que c'est le chef, c'est l'homme qui est le mari qui est le chef du ménage. Mais Moutouati Kanakati ménage c'est la femme. Donc maman Kalunga doit se comporter comme une femme, na majuscule hein. Azaki femme en minuscule, Lelo a comme une femme en majuscule. Donc il faut se conformer devant selon la loi et selon le précepte biblique. Très bien. Oui. Merci beaucoup madame. Okay. En tout cas, ezali esengo monene po nakomona ke lelo oyo likamango oyo ezalaki en suspens sikawa efungolami yango wana tozali kosepela po ete nzambe oyo abongisa likambo yango pe akokisi yango wana tozali na esengo mpona likambo yango ezali kosalema lelo oyo nzambe apambola ebandeli na yango kino tokende kosukisa te yango eleka malamu libala conseil na koki kopesa pa na nesi na ngai ezali boyete libala ezali kokanga motema makambo nyonso ezalaka na libala ezalaka malamu te to ezalaka mabe te kasi bolingo nde ekataka makambo nyonso ata mabe ezali basukisaka yango na kati na ndako surtout lokola bango bakozala na baparrain na bamarraine na bango badécouvraka chaque fois epa na baparrain na bango mpona kozwa conseil biso tango tokotika bango na maboko na baparrain tosokoli maboko baparrain na nzambe oyo asangisi bango ete akoka kosalela bango po libala na bango eumela kino ye nzambe akokabola bango. Ngai mama. Voilà. Elo ni loko baksa na ndenge tomoni ke mwana yo abali naleza mutu na ye elo ni loko baksa. Bakisi mingi te me asepeli penza. Nasepeli mpona likambo yango po ezalaki moto ezalaki lokola akoki kokoma mwasi ya libala te po bato batioli bazali baseki mpe bazali baoyo mpe basepelaka mpe bazali me lokola ekomi boye tosepeli tozongisi matondo mpa nzambe topesi merci mpa nzambe lokola mokano ano ekokisami ngai nazalaki na nga kosekisa bato lelo mosusu naye kokuta moto atiki eloko na ye boye namemi yango namemi ntina ndako lelo mosusu awuti bilanga atiki sani na ye na zwimi namemi ntango akoluka yango amoni te makambo nga nakolaka nango mpongo akolanda nani papa na ye mpe azalaki kaka moto ya kosekisa moto ya makambo wana. Bonjour papa, nga naza yaya ya Kalunga nga nazwi numéro 1. Bon, papa azalaki koteka kisi na train. Baye batambolaki na train. Baye baki papa nkodi ya Jidor. Papa azalaki koteka carnet, kisi, Novalgine, chloroquine. Donc baye basalaki na gara matete. Baye bi bien papa nkodi azalaki pe
vraiment moto ya kosala comédie na train soki amati na matete ti place train ekokende kokuta na train matadi uti matadi pezonga Kinshasa ya Kinshasa ke matadi okomona akoti na train mususu azongi Kinshasa lobi pe ka bongo alors ngana zala partout na lekelaka soki na tali Kalunga na télévision boye bonalobi na français balobaka tel père tel fils mais pour le moment nazomona c'est tel père tel fille. En tout cas, ngai naza bongote. Naza bongote, c'est parce que je suis dans l'évangélisation. Bon. Nakoloba boy dans un premier temps, mariage eza eloko euta ipanzambe. Hein? Bolingo ezala na famille na bango, hein? Kalunga aiba kotosa ko se soumettre devant mobali et mobali pe aiba kotosa mwasi, hein? Mutu akomate moninga azate po souvent namona dans des églises bato ebele bakendeke ake délivrance ya nini po abala azobala te, hein? Mais tango motei akote ya bali ake libala alingi kotosa mobali te, hein? Mais c'est là boto sipe ezalaka réciproque. Je crois oyo et simba kalibala plus yango wana mabali belé to mona ekufa soit mobali aza délinquant soit mwasi aza na boto cité. Donc boto se font ezala entre les deux parts pour batonga fui moko ya bien. Talakaka likambo yo ezalaki mwa musika lelo na yeko mona ngo solo penza esili ko salema vediri nkolo nzambe ase atikatiki asa tie loboko na ye po to sala mariage ya mwana. En tout cas na kwiko loba ya solo po papa na ye kutu bazako benga ye révérend lero wana zako teka na kati ya train vediri ye pa na ye pa ya vandi. En tout cas mino zaki ko bomba mate kaka ko sekisa bantu tilere boko kabona vraiment. En tout cas na sengi kaka mwana ngai avanda na papa na nga malamu po na kati ya libala tozana makambo ebele mususu ya kitoko mususu ya mabe mais na ko sepela makasi lokola bazana ba parrain. En tout cas couple wana nkolo nzambe atia bango loboko pour que abana ko pesa bango conseil ce qui moi mbebe zali bakoki ko bongisa po esila kamba la moko